wana te neti bango kuna bazasoda basengi bongo esili baosenga so elo msute so batalaka nde siko valeur wana nde basala 5 ngombe na $500 tango discuter osuki na 4 ebike 2000 wana esili na nyonso wana baswahili so baekolo mosusu nde bakoma mpe koexagere mpo 2000 wana déjà ça va ya on ena basi 2000 wana déjà ça va bango so nde basengi bongo batiaka valeur kala facture na nga abalanga nga nde na sina bota na nga mais na bota na ye te aye atindi lettre ndenge ezalaka batangi lettre barépondre ye batie date mpo aya ye ozwa facture mwana mobala bataya azwi facture avant ozwa facture le bon bake koma facture après il faut bolakisa mwasi nasenga facture balakisanga te eyo koma jour bango baye ozwa facture ekomi bake betisa ngo donc chose aye susu te bapesi facture ekei 3 jours après jour bazwaki facture babengisinga na famille na belle famille na nga babengisinga ke tozala mposa tosolola na yo likolo ezala mpe na mwa mbula emenase leo nakie namoni humeur ya bato nyonso bien te mais d'habitude bayambaka nga bien na ye na fandi oncle ya copain wana nazali na ye aloba zuka facture apesinga abi na dini tangelaka nga na yo kaka bakomi na combien lero ozwa ekota mama mpe lisusu mama mpe asengi super na exige super ka wa 125 wana asengi chaussure na ye asengi so ya $80 ababwakama na perike ana so mpe osengo ya mai soki mpe ya lus yo ndoko oyeba atie déjà ka wana en espèce ka so lero okalcule biloko nyonso na chaînette ya mama montre ya mama epesi monta donc ozonga noka na ba 3000 wana DKM Flash TV awa sona olotondi te komeka te na DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir information bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup dans a DKM Flash TV. Vous s'abonnez belé bo baliba mon orgasme bo mon côté musute au ba théâtre au bagage au ni biloko nyonso beaucoup dans a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, boya botala, ba chaîne lingue, ba chaîne kitoko. Yo mutovai na Afrika, Amerika, Europe, Océanie. Bandeko nangai, soki to fongoli. YouTube na biso, yo beta kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commande ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commande ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commande ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Monde de la capricieuse de la presse. Bon s'abonner vraiment massivement, bon commenter, bon liker na chaîne Nabiso, bino bandeko bolingara biso ba commentaire na bino de ça biso courage à poète sur bosso na bino. Vraiment tout ça na cœur des femmes, émission na cœur des femmes ya tika. Oh to bino vraiment et ça nga bien nde bazo benga ndenge bazo commenter ne bazo lobela yango penza bande konyo so bozana ba sujet o bozana pour ça biso bande konyo ba stopper ça bino conseil vraiment bo buka na te bo benga biso numéro na biso za na sewana et onyo so bozana pour ça biso to kozala na pona bino voilà to ça na bande konyo biso to komeka un peu ko solo la to ça na des to za na Nadine Black Panther to za na Aigle Noir to komeka un peu ko solo le opéra to zi en otage to za na wana to komeka un peu ko solo la par rapport ya dot na biso si je na biso ya lelo to lobela dot tozana bande ko komeka mpe ko solola bana biso eloko nini osala biso ba jeune fille eloko nini osala bande ko na biso bana ndako bota biso to vanda ti lelo to balaka te to ebite ba parents na biso nde baza ba cause to ndenge nini to ebite to komeka mpe ko solola bande ko na biso benga bande ko basi ndeko mobali soki yo mto tombe na video na biso benga ndeko na ya mwasi vandi sebo kamate ya c'est très important pour na biso bana basi pour na biso bandeko liboso ndeko na biso moka lobaka wa lelo oyo tozomona to tozali bana mike tozomona bayande bande ko bala e biso to komi siko na place bayango tozomona siko baleki nde ba komi obala biso to otikala to ebite cause eza nini to komeka mpe ko sola si j'aime ça lelo tozolobela mingi dot tozana bande ko wana bomoni bango déjà na plateau nanga bonjour Nadine. Bonjour Babine. Bonne santé. Ça va.
les autres mais quand peu ko sola moi mukie déjà o eza deuxième photo ya mbona chaîne na biso na éviter ko se présenter na bandeko ba Rolando na bonjour na ba abonné nyos tamtam de la RDC ezanga bino na Dejboté l'Android de la presse merci ming na papa Dieudonné Mulobe Mister Cash le père des orphelins ndongo pesa biso toujours confiance photo mona na ezaka grâce na yo donc merci na confiance aux pesa biso merci na ba abonné nyos ba fidèle na biso nyos ba sepe na émission au cœur de femme bo s'abonner ba on s'abonner na mté bo s'abonner bo commenter bo pesa so ba idée na bino pour que to sela bino musala kitoko prochainement donc na linga bino ya trop. Voilà, merci beaucoup. Nous avons Aigle Noir dans le compagnie Nanga. Il faut se présenter dans Bandeko parce que aux ambali, vous savez, la chaîne Nabiso, on se présenter dans Bandeko, on se présenter dans Aigle Noir Azanani. Bonjour. Bonjour Babine Mongondi. Santé. Santé va bien par la grâce de Dieu. Vraiment, se présenter dans Bandeko, Rolando parce que les ambali, vous savez, on a la chaîne Nabiso. Na Bandeko, nous sommes basés dans Nabiso, comme on a Nadine Kabunji Aigle Noir, autrement dit Black Panther. Naza actrice comédienne, il y a un groupe ouverture dans les Chituka mayonnaise. Voilà, merci beaucoup. Toza wana cœur des femmes. Tozo lobelara moi si. Tu es bité bande konanga. Et là qu'on a bengeli bino peneza na maman moko alinga ka balisa mwana na ye. Famille ye vandi pour famille facture basala ngo kaka koto moko te koto ya papa na koto ya maman. Et maman avant ba bengi maman ba mwana a expliqué maman que non maman na lingi na bala boye boye mbali na ngaza pour ça aya kozwa facture. Maman pas vendre ici famille à lobby koto faut ce que des familles ba na ba facture famille à tata y na facture famille à maman y na facture niveau ba saleli facture wana na yebité so keza côté ka mwana tonini maman leli azoni na facture na famille à mobile akikola kisa bango lobby oh ni bo sali ba komina ba ngombe ba groupe électrogène ba moto ba écran plasma ba 52 pouces ba komi ba biloko ebele bele maman moni oyo eza lokola boza pour ça mwana nga bala te bolingo tulisela nga mwana ndi alobi non maman Barbie na moni chaîne na bino abenga kinga numéro azara libana mboka alobi niveau makambo esala mela vraiment na poto c'est rien mais niveau toujours qui nettoyer bité o ezalo kwa nazo tekela bango mwana pona libela lelo soki nazu problème mwana wana ko sunga ngate to na ko senga aide na famille ya mobile na famille ya belle famille ya mwana na ngate na ebité mekano ko solola bandeko ba kolanda biso ba meka opesa biso na conseil et aux malamu na ebité pona yo na Dejboté okolo bani pona sujet au sujet à dot ba maman na biso ba papa na biso ba komi ko teka biso to ebité zani. Merci pour la parole, Barbine. Donc, d'autres, normalement, ils ont un cas symbole. Donc, comment comprendre que d'autres, c'est comme la chaînette, or, la quartier, donc, on peut dire quartier 4e, quartier 5e, groupe électrogène, télévision, 72 pouces date au monde. La machine, le monteur, il y a la balinière. Mindou, qui est comme on dit, d'autres, pour nini. Vraiment. Et ça n'a juste des symboles. Moi, donc par rapport à minute les anopé, au tanopé mobile. Ata baza ba makoki ngo so ya ndenge nini. Eza pe kote ka mwana te. Donc eza ke tia botia d'autres na ndenge sengeli. Surtout kutana ba d'autres ezaka côté ya papa na côté ya maman. Normalement depuis soto yebi neti ngala za 50 muyombe, 50 mungala. Et pas na biso ezaka facture ya côté papa la côté maman. Facture ba papa ba pesi, ba maman ba rediviser ngo. Bon, déjà, soit papa, exemple, a 2000, quand on maman, bah, 1000. Quand on bon, malgré ça, ils appellent à discuter. Mais, et comment est-ce qu'on passe au monde, papa, mon papa, bah, tiens, tu es papa, maman, il y a un peu de bâtir. Et comment on l'est, la biso? Na biso, mon facture. Bah, discuter, comment on calcule, donc, ceux qui mobile à discuter sur 2000, mobile à balem sur 1300. Mais surtout calculer déjà faut sur 1500 et comme sous tout le monde comme appelle trouble peu bitumba peu bimi. Or ça non cas conclusion par exemple comme ba comme ozonga sous to vendre sous to kanisa. Or ça non cas symbole. Moi na bino mo botang si moi na bien sûr boboti moi na botang si moi. Moi na c'est pas que bokabi elbela. Asaka moi na bino. Abando ya toujours kota la bino problème e bando zongela kaye. Papa ko bela boye beau frère a rosala a contribuer la famille beaucoup za na matanga nyos bozana ngo ba contribuer c'est pas que ndenge abali bongo akene libela donc yango to milier la derrière suka non wana vraiment za mabe ba para bo meka penza ko sunga biso bana bino moni tant ba osala bon yo pe mbali ba ko mo sama mnanko garçon mo ka yebsenga bi enga una na kuna te so dana mitel na nga eze mesili ba onde ba oyeba e ba ospesa nga ayena ndakuna nga na komo va na ye ka bongo ofele
or eza simple mbala bato koza ata na mois 2000 ne mo boye a calculer biloko wana nyonso elo ezala passe na facture ezalaka veste soulier ba soulier pe ba 250 eza ba veste ka ici ba biloko wana etika na ezala ba biloko mon symbolique nde basenga moi café wana moi ba allumette moi mungwa c'est tout moi ba machette esili mais o alelo to comment comprendre te e uteli wapi so to bi pa ba swahili eza pe ba par rapport ba doctrine so to bi na ba swahili ngana ba swahili basenga bangombe so basengi 5 ngombe esili ba ba 5 ngombe wana ba yo discuter so net ba on ba bota to ba bota no te ba miso batala niveau d'étude ba na bango mwana ngaza licencié yo kuna za D6 so basengi ba parfois 5 ngombe na bango to ba discuter ba soki na 3 ngana yebi bongo pe ngana tuna ba swahili pourquoi bongo o te to senga ka bongo po to kotia so elo susute 5 ngombe par rapport 5 ngombe au moni Montréal alobi basenga 4 ngombe ah voilà ngana yebi bongo ba tango basenga bo ba sa so elo likolo te zandenga doctrine na bango po 5 ngombe wana so to tiena ba 250 et a déjà 1250 tant au dollar 1250 ngombe moko 500 dollars ngombe moko 2500 non wana te neti bango kuna baza soda basengi bongo esili baosenga so elo mosusu te so batalaka nde siko valeur wana nde basala 5 ngombe na 500 dollars ntango odiscute osoki na 4 oyebi ke 2000 wana esili na nyonso wana baswahili siko baekolo mosusu nde bakoma mpe koexagere mpo 2000 wana déjà yango nana basi 2000 wana déjà sava bango so nde basengi ka bongo batiaka valeur kale mosusu 5 ngombe 6 ngombe 7 voire même esili tant de calculer bongo ekoti da mbongo veste na kati ekoti mbongo ba secret ba nini biloko nyonso na mbongo bino bosengaka parce par rapport ba ekolo mususu nde batie na mbongo batie mbongo le temps batie ba pese o liste wana oko krake na yo mokolo nzoto ko nanga net nga na on déclarer nanga no kote mbali nanga ponga esa mbali mama na posa na kende. Et surtout que sous déjà au bota net écoute à ba film sous à bota déjà les sous 2 3 banana mbal sous mbala na kuta kenda mais écoutez na chance mobile boti non te ata pa bota mais ayeka ko bala yete mta bota mais yo bala wana pene photo raisonner peut ça ba na chance ba kende pour belé to tambola nyonso na ka pona mambo wana pour ma parents ba ba to soigner courage ya na après doter après doter bon azui liste à facture abandi otala et ba isa bomba ngo ke so a changer so ekolo mususu au mona bo somba bilo yo kaso ndiye ya yo nzoka ndeba ko bayila mtu mususu wana ko ya kai pa ba para ba meka ko revoir ba facture na bango et simba vraiment te. Voilà, merci beaucoup tozaka wana na dot tozo vendre la kaka dot po niveau ba parents ba komo tulisa biso to ebite na ngambu na yo okolo bani Barbine omoni tango lobi sijo na miyo ki passe na okina posa na lela parce que na mo loko lobi nanga Barbine na yebisi yo papa nanga kufi na 2015 après 5 mois liwa papa na biso copain na wana ko vivre na ye aya yo za facture nanga abalanga nga na sina bota nanga mais na bota na yete aye atindi lettre ndenge ezalaka batangi lettre ba répondre ye ba che date pour aya yo za facture mona mobala bataya azui facture avant la facture, là bon va comme facture. Après il faut voir que ça moi aussi. Na 5 facture ba la kisangate. Et yo comme un jour on va yo la facture et comme il va que beti sango et tout donc choisir susté ba pesi facture. Facture est qui 3 jours après jour ba zo qui facture ba bengi singa na famille na belle famille nanga. Ba bengi singa ke to za pour ça to solo la na yo likolo ezala pe na mambule menacé. Là on a que na moni humeur abatu nyonso bien te mais d'habitude ba yambanga bien na ye na fandi oncle ya copain on a zalé na ye alobata zuka facture a pesinga abina din tangela kanga na yo kaka ngana tangaka batu nyonso baza ba yo kaka donc bango basali déjà réunion na bango ba bengi si déjà batangi facture bango ba pesinga ka facture nde yo simbi papier ngana tangaka bango ba yo kaka babi no tanga mai miso ekita wana colonie bango bazali ba kongo ngana musonge parce que leur papa nga zaki en vie abali sabala mandeko ne ba $300 ba $500 na mona ata muta $1000 te na mona kitoko basi ba bota te basi ya otali po pa ambiso ngane na muke bango so ba basi ba bassin mais ce que et comme na tourna Barbine na bandi kotala
veste chaussures marque ceux qui italien ceux na bosanité ceux qui Italie ceux qui c'est on dit aux acquis ceinture montre à Cartier à or 5 pièces à super chaînette à or Cartier 50 casiers à bière 35 non tant non les 35 casiers à sucré l'une zanzamini ya milk ya munene sac à sucre chassette sac à sucre 2 bidons il y a 25 litres à huile 2 bidons il y a 25 litres à mila ce nombre sanitaire côté papa va 3500 côté maman va 2000 Barbine va 5 biloko moko kitamba la maman 5 chaînette à or et tout biloko bébé na biso chaussures na biso biloko ba 5 perruque biloko tala na tanga Barbine non loba no o esa milanga na tanga nazolela nzote bandi o trembler na tanga na biso lena sisi pena ya suka tala papa na zo insister na tanga tina suka ba beti pena na suka notez bien à ne pas discuter signé pas na bisio nzote bandi o trembler na kangama papa na zui facture apesi mwana tunyo lobi nini mwana sambate azuka papier na niki na maboko anya na miso bato zwa ke pesa tata bino balu kilo mobali oh balo na mbongo na oyebiso mbala na bala mwasi msusu histoire vrai non lo bano eza histoire na nga so eza kala na internet au communauté ba commentaire mona so pena eza nga ki ngandi kombo na nga oyebiso mwana njili mukongo za mutandu je jure libale salamate nazonga na ndako na olela na kuti mama na poli mbula ta na bosani ke babata makambula donc na tambola mbula nyoso yenge pola tina ndako na kuti mama na biso na ndio yebisenga mama mangamni bosalinga mama bina salini mama biologie mama nanga yeba tukuto yeba te facture wana ndeko mama ayeba na yete na yesu na bandiko lela na chama kelele na buto na mama na biso mo bandiko lela bosalinga bopwani Poni bosalinga mama bina yebi eloko te na tuna grand frère na biso oh kaselo ni mabeba komi parce que yo bala mo sino ba komi la ebon yo le ko bala malgré yo mto bala ete papa mta balela est-ce que c'est leur facture bon on ngape ba senga mbongo ebele so yo ba senga mbongo ebele ko kitsango pananga non ba no papa le kinanga grand frère na lela okenda ko mona bango na butona na che mama biso mulunge ye molo bina tonga bengi grand frère na ngai na chaba ngoma na lezo linga te Barbine na kena ti papa pale kina no lo bano depuis on na kena pas nete no lo ba weza télé no lo bano pe na lo bangai so facture ngana ko koma facture na ngamo pona biblo papa so ndo koma na ko koma ngamo na laxi bino ko onga komi yango so boy bovani pona wasanga na ko ke kota libala pona za de pananga na ze pananga so na bando boto na ngai pona na ndako na ndaka mama te na ndaka papa te na ze pananga do so na bezo boto na bando boto mais soki na lingi na honorer bino c'est qu'un retour bino pe bozo bokozwa donc boteka ngate bozo balisanga libala eza symbole papa zala qu'est-ce que papa linga permettre alinga permettre ngote parce que a pasona déjà na yebi a pasona facture ya cousine nanga mwana ya papa le kinanga abala pe déjà nita ba sala facture na ye papa le kinamso msusu l'air jour ba mobile ba ipo bazwa facture papa sengi facture na tanga abande la facture wana babo kilo ba vandi abande babo kilo na sango ake na chambre kati wana bande li facture atindi ba ke ko beta ba ye nango ba pesi ça il fallait papa za et ça langa passe parce que papa na biso asala ngona bana bande connecté bakanda wana tende asala bon mona famille ndeto za mtomto na esprit na ye mona tant papa bino anda osala bon te mais azem kolo bon et puis ça rakanda même si on a bakanda nini c'est que baba on se retour à vite et puis peut ozela oya ya tikali na absence na e c'est que amone ki ke bande ko solder bana na ba ba moi le roi ba oteka bana parce que et yo comme parce que leur mona papa le kinanga asala nga facture alinga bala babi na okaposa na panza bato abali sa bana na ba sucré je te dis na ba $200 na ba $200 abali sa bana na masanga tenga na pasteur na ko senga bière te mais pas na ko senga 50 kazende pe mutu na beta le solo mo sala nzambe et pas na ko senga 50 kazende mais na bana na ya sengi 10 kazier ya sucré ngana mo sala nzambe ba masanga wana ta sengi 10 kazier ya sucré $200 liba les symbole mais ngana tourna nga ta facture na esa bomba sambela nzambe na yela bango po soki te
On peut encourager tout le monde à aller passer belé. Bozwa bana ndambo par na marambwa bozwa Tout le monde a passe on biso vraiment na passe biso bana bino et surtout que bao déjà babota na ba biso nyonso na kati o ngai lelo nzambe soka salinga grâce ngai ngamona pesa montagne mbongo nanga ba bayelanga ngai to boyi teza ba honorer pe ka bangote so pe na yo mbongo yo lingi ba pesa yango bango ba il faut ka to balate yo ka soto fan bo il y a ba fille pe ba bota na bango ba bota na bango autour de la nini o so milange lote mais to comment se réserver vite on est wana pe ezape ka bien et non pona ngamoro na même na miso nzambe yangwana esa bien toke coutumier civil religieux nyonso wana tonga to ça va étape na pona ko honorer nanu nzambe et puis ba parents o ba bokola biso ba bota biso ba bokola biso so tant yo lingo saela nganko wana muso e koma nko tant yo lingo sa bongo o tianga wapi na vanda de 30 quelque 40 ya quartier mais le pose yo zo kana quartier non naza bala na libumu il faut na bimisa bango sko na bimisa bango na buye ke bongo te donc faut quand même nazala honorer na ape moi si ko ba signonso donc c'est ça faut bo calculer bo mécano ko réduire na ba dot na bino to ebite surtout ba Congo ba limbisa ngai na ebite bo mécano exagérer bo mécano ko même pas bangala ba comment senga ba linière mais batangombe olobeli wana bangombe ba Congo te bon pas soyez on a bi ngai na et ko kuma bino pata 700 lero ozobani 2000 basengi moins cher ke bikolo mususu bana kat na nyonso yango na ngaso na kutana na chance na nga atamba la bengi nga kala bandu na kiei comme ça mbonga bana tinde bino mo boye biso bo sala ngoni ngana okay na ngana boye ba pete boye ba kana kena na kena musala kiei kuna do se komika o di bala mama o ya poto ate ya poto te ngate ya bandundu na kena comme ça mbonga na kangisa so 2500 bozwa donc 2500 na nyonso mino na kati c'est ça on a dit qu'on a besoin de député mora ou te ko voter loi ah lobi moi il faut ba na $300 pour na $500 on a évité so ba bi ba discuter au tika la combien pour que ça va discuter akaka na éviter pour na yo ko sande ba parents balobaki yango te ba parents balobaki yango $500 ba ondima na bango mais facture ba on ka balali wana facture ba on balali ka wana 500 bazui na ba mais balali ka la facture ka wana ba on balala ka wana parce que non masange belé en espèce pour en espèce que boye la bon en espèce et bambara 500 ne ke vimba ti ils ont encore 2000 mais babin biloko na basenga ngo susu ya ngo na milangi te masange komo ya ngo na mbongo nyonso koma na mbongo eza susu te oto ya na biloko symbolique te comme en espèce parce qu'en espèce wana lero ya ko na masango komi na ba 400 lero ya bo mate mata 1000 na lebo 500 na wana mutema mabe mama ta veste à papa bon ba déterminer griffe bon ba lingi soki Zara donc complet papa wala ta Zara oui montre Zara nyonso na ba quartier bilo nyonso donc on l'a ici pe papa mon bimba bo mo tali ke mo bimba na nyonso papa e ko kuta ba 1000 p tant besoin chaussures ba ba déterminer nyonso donc c'est ça mais ba comme oui costume ba comme une espèce tant yo tala d'après à Zara ba mo ba bi ba on peut ba kende de auto après ba tali ba tala na ba kende ga ko séance ba yebi déjà baby que costume to sengi et na valeur il y a 400 les chaussures to sengi et na valeur à 200 montre to sengi et na valeur à 250 comment na ba kende après biloko na nyonso e ko pesa biso 1800 ou bien 2000 parce que là bo pesa ngo 2000 ou bien 1800 biloko bozu so pe 2500 facture ou 500 na boche ba combien na combien les rozo e kota mama pe lisusu mama pa sengi super na exiger super ka wa 125 wana a sengi chaussure na sengi so ya $80 aba boka mana perruque na so pa sengo ya mai so ki pe ya luxe yo ndoko yeba a tie déjà ka wana en espèce ka parce que le ko calculer biloko na sona chaînette maman montre à maman et puis si monta donc ozonga no kana ba 3000 wana oyaka ko se retrouver wana donc ba famille ba osala biso mabeli sono na betelo garçon na zala na mbongo na ye abala muninga ne mukongo lelo aza na mosi na ndako so na bala ka lero to mpe babi na ko na mibale misatu na ye biso donc pe ko landisa nga po mona koli makasi metala lelo ngayo na vandi ko ba gagner nini po na bali ka teti lelo bozwi nini bozwi na bino lote mais nazo bali na bango siko na sani na se pa na nga mais pour na respect na nga moko ndo moni mo ba ko boya ko bota po soki na ba esprit pe na ba film musu bazana na kanda na ko zora bino zemi pe na ba ndo botela bino po tu na nonga te mais pour na respect na nga moko
pour na respect nanga mo yango pour na ko se respecter na ko bota te na mi pesa ba valeur nanga ata ya pauvre papa na maman na bana sa mabele bazala ta fieur ya mwana bango mais ce que ça pour na bango enge samate pour na yebi ba o ba botinga ndeni bazalaki donc yango mona sala nga passe de ce ça pour na bango e bozwa bleuage ya mabe na bando bota mutema mabe ezana okako eyaka nko basala onika mususu ndenge papa bina do balisa mwana bana bango na ba moins cher babizela ye pa na mwana mwasa go bala yango wana basala kioko esala nango lorotin esali pe nzambe lorotin na dina continuer ko vivre ce pe na zui mobile isko facture à tour donc muto azela te pona yebi nanga biloko basenga na facture na ofanda pena na big na papier na okomango bien na okomango bien na cheli bango po ali na pesi bango so boboyi pomte ngasko pona na sabi no somo na bando bota na boti ata mibale te iba yaka na mbongo bapesa po toyo travailler na perte nasiko mpona wana tozongelaka baparent en tout cas balonga ndo mambo baespèce wana balongola yango po toyebi na biso facture ezalaki veste bakomaka veste okomi noka veste oui kasi bazongisela biso système akala espèce wana bango bakomo na bagriffe bango balata bagriffe naka bango babala na bagriffe wana non bango babalaka no bakomosenga bachenete babiloko ebele toyebi te na ntango me na ntango na bango babalaka na bamungwa banini lelo komi mambo ebele tozoyeba te yango moni mpe dote yango ekotaki ndoki po moni ntango asenga bongo mutu na mutu asengi ayebi ke nde na okebo na ozwa mbongo nanga boye okeboye soki eloko mo ezangi esili soki baparent baza misu makasi omoni eloko okenda ndako no eloko ka ezangaki wana balaleli to msuna kota obota to babandi olia obana to komi maladi bando biloko ebele bazwi biloko ebele omoni ka eloko amuki ezangaki wana okenda ndako libalo bandano kaka kobela mobala ngo kuta simba kota tala kwata misu te nzoto nyonso ebeba nyongwa nini yango kaka eloko moko wana barbine odefi eloko te bozwi facture na bino comme il faut mais tozangisi ntango mosusu exemple carton allimette carton allimette wana bokomi konuire mutu vika mpona carton allimette wana mobali mosala esili mwasi akomi kosouffrir bana bakomi kobela babengi bavandisi bino omoni donc eloko wana siko le bopesa bino eloko wana siko mpasi nyonso bino bopesi mutu bosepela ndenge bana baza kohonore bino bazoyela bino mibali babala bango bosenga biloko selon coutume totika kokopie bacoutume ya bato bozofaire souffrir bana bino yango moni bana mosusu bazosupporte te bakomi botabota lokola mabata mpo kana wana aza ashwa te mpo yana mposo azala na mobali na ye donc omo lokola bolinga bokabole na mobali nesko mpo perdre mobali ne te amibwakami na ye siko biso bato mitema makasi tolingi te bahonore nga kaka tozala kaka papa lia mwa mungwa mama lia mwa mais bino bolingi bongo te botika konyokola biso bana biso coutume etikala coutume ndenge bino babala bino na coutume na bamungwa na basoki bamukala bilanga bamaka bino be bopesa biso chance wana botika koteka biso bobalisa biso selon coutume boteka biso te baparent na biso tosalela coutume vraiment moi mbote pe na bandeko ba Hollande parce que moi conseil puis obeti beka opesi déjà conseil mais quand obaxela bango sous conseil moko eza que ba maman la biso sika baza bandako batika koteka biso ndenge lobi eza loko oh eza koteka biso ba age ezokende tozokende wapi Barbine lelo naza na ba 30 quelques des années bino ba maman na biso boza na bandako na yebisu yo siko tango botala biso bana bino bazokola ezata ke kotula eza kati na bango kotula te mibali bazoya mais bino nde bozosala ke biso totula donc bosala ke bokomaka bafacture oyo esengeli soko omoni ata kote bopapa bakomi yo mama oza wana te papa bobongisa bokoma soki mpe eza papa nde omoni ya kota bamama mama bolekisi botya aza bokilo na biso tozoteka te tozobalisa c'est comme ça bakopesa bino mbongo wana na esengo nyonso bokilo mpe akotala bozangi mbongo akolamba bozwa mbongo akolambela yango oyo mpo nini azobala mwasi nde na ndenge esengeli libala na mpe lere moto akokende akovivre na kimia babokilo bakomanke respect te mpo bayebi ke babalaka ye na coutume ndenge esengeli lelo babokilo bazomanke biso tobala ye na mbongo ebela longba wana topesela ye mbongo ebela osalela biso nini mpo nini bino bato bakomosala ke bando finga biso na mabala donc bosunga biso baboti na biso bosunga biso vraiment c'est un peu ça Barbie esala mpenza pasi mingi komona bandeko na biso oyo ezake papa abalaki mwasi papa abalaka mama te baboti na ye mwana bana mpe bakoli mwana bali ekokóma na niveau ke
baye kopesa biloko ya mwana bafamille ya mwasi bayebike lokola yo balaka mwana biso te oza na droit ya mbongo ya libala mwana ote biso tozozwa yango na compte ya libala toyebi te ya mosusu bakindoki ezouta wana to ndenge nini mpona yo koloba ni par rapport à ça mais kindoki ezouta wana Barbine papa toto asentaki balaka mama na biso te kasi biso babali mama na biso te asentaki mama na biso aboti nga sikoyo na bali koko na ngai akangi dot na ngai alobi ke no lokola papa na ngai balaki nga te ya zwi dot wana do papa na ngai ya kozwa ta 100 francs te so papa wana bisika kokende akonyonga na mutema do mwana wana na libala akomona bolamu te po papa wana le 100 francs te ozomona po papa na le 100 francs te mena ba côté ba koko na biso bosungaka biso pe yo makambo ekomelaki ndeko na biso moko ya théâtre Aminata son père yango libala na ye ezokende mwa mbilinga mbina kaka mpona dossier dossier on est ozo compliqué libala Aminata nde soki te déjà depuis octobre année passé déjà ça akendaki epa na ye po nini po babalaki mama te bino bobandi ko compliqué bosunga biso bozwi ndambu wana bokaboli na papa bo biso tozwi oyo yo mpe zwa oyo na konta mwana yo po semence eza ye mwana na eza ye bino boza bakoko bopesi ye ndambu na ye bino mpe bozwi ndambu na bino tosunganaka toti kokotisa bakindoki na bafoye ya bana na bino na banini na bana na bino topesa bana en tout cas Barbine ezosala mbo ezosala biso pasi bambote na ngai ebele na Patrick mwana nzambe na kati ya Istanbul molatisi ya solo na Yawe Mabanza na kati ya Istanbul, à ma fille chérie Sarah Kremenbay, Victor Lamboni, à ma famille Kabunji Mobimba, Aimé Kabunji, Lauriane Kabunji, Francine Mboyo Ngunda, Bobo Ngunda, famille Ngunda Mobimba, ainsi qu'à Nabaïnyo Sobalinga Nadine, mon président, Alain Titou, voilà, mon président Alain Titou, mayonnaise, Baïtou Balinga Nadine, beau s'abonner, na tam tam de la RDC, donc beau s'abonner vraiment, beau kendepe, nani la notification, beau tobi kikawana, l'air de Michel Zokota, banine écoute bozo mon ambalama, boza, bozo commenter, bah commentaire on a bien éco ça la biso bien, beau commentaire prenez belé ça biso bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadine, merci beaucoup Nadine, Aigle Noir, tozakina Nadine, na ebité pour na yo na déjà okolo bani, tozaka ba na okolo bani pour na sujet na biso ya suka o tolobi que maman na biso papa na biso abalaki mama na biso te ekomi na niveau ekomi na tonga na bali ba jusqu'au mbongo libala na nga bakangi yango na compte que mama na biso babalaki ete nde ekomi ko créer ba problème na ebité parler okolo bani poto komi da te wana ya kindoki même atanga na olinga na nga bongo te soko zaki papa yo olinga bongo na olinga te otanga na nyonso mama na biso na papa na biso tanga na nyonso ba s'organiser te point po babalana bakoka mpe kobunda na moke ezalaki surtout seri na bango te ezali na oka symbole mwa elo mwa moke ka bavandisi ka bato basali symbole na bango esili mbongo ya libala ya mwana fo baparent na ye nde balia yango wana nde sikoyo badeborde bake mabe yango bakoma créele bana bao baproblème yango omoni mwana ake libala babebisi na makila na ye do so omoni moya kolia eza te baobebisa na makila na omona baza na bao compatible na mobali me bakomobota ba as bana ba problème bamekana ko réduire ba comportement na bo balonga na ba mama mususu batika bana génération na biso to zape à l'aise quoi to ke na oui donc voilà merci ba ndeko na biso pe abasi to sunga pe ba mibali na biso mwana bato akangisi mbo on etango ya obala yo pe faut pesa courage o tieno na ba prière bitumba ba famille na bino po mutu amta yebi bitumba famille na ye ngana na yabo na yebi bitumba famille na nga côté telema parce que mwana bato tango ya na batela ye na tia ino na ba prière mam nyonso le kana kimia pe place ba osa fartir to zala wana to assister oncle te boy bondianga te donc na nzambe liboso nyonso etambola nango malamu donc vraiment bamibalo bolemba na bino te bamibalo baza bachemin na bango déjà ya kodote basi na bango deya bosali bapredote semino bona bafarture bobundana toujours esimba nango avec Dieu donc napesi mbote mingi na bacouple tolo bamama mabala nous devons respecter les gars qui ont vécu donc bato nyonso balonga déjà na bana ye moko bafélicitation ya bino déjà na bana ye moko papa Dieu de nom Mulobe Mystère Cache le père des orphelins déjà à longa yango na kesusu na Yolande Ngidi ma copine chérie depuis Boma Yolande Ngidi ya tipela singidi bino de ba félicitations bino déjà bolonga ba étape wana bosunga biso peto landa bino toujours donc Isabelle Owango mwana mokonzi la patronne ma copine chérie
fi a pepo kenda donc bamboto nesiko zwami Suzy Onembo Ribe Onembo bino nyonso elinga bino na trop voilà to comme na suka émission na biso merci na bande kono sobozaki scotché branché awa scotché je m'excuse bande kono sobozaki scotché branché awa na DKM Flash TV ya zara na senton na raliboso na bino pona yebike bino peta mbomo na nga bosikila nanga bo continuer ko s'abonner bo partager bo liker bo commenter vraiment et aussi la biso bien merci à notre boss papa David Ekanyama depuis quelque part merci à notre cameraman derrière la caméra Dieu merci Maemba merci beaucoup na bande kono sobozaki wana bo commenter bo benga biso so bo wana ba sujet ya kolobela to lobela ngo to partager bo bande ko ba na ndako pe ba meka ba solution par rapport ya mambo yo ezokomela biso ba mama bo tika oteka biso bote kabiso te lelo to lobi okoza na posa yanga posa lisungi na libalo na kendaki na osunga yo bonso koteka kingai merci beaucoup na bande bonheur so bozalaki wana pona kolanda émission na biso ya lelo tomonani prochaine numéro bye